oyebi mokili gangi mutalibosa lelisa Moïse mbile mbi bato bamona en tout cas ezayo osekisi ye Moïse azaki na tristesse bato to bazokenga mes condoléances on est ensemble ndeni moto auto kufela azonga nano normal ngo ezalaki lisolo nini nango asekaki makasi boye te wa biloko kati wa moto na ngai obetaki batiuki te temelo nga na kamwende Moïse apamolinga nga na ye ko Moïse apambola yo mais oyebi na comprendre phénomène en te tout ça qui va propos ya Sandra Lina à l'occurrence il y a prophète alobiki abimana prophète 5 fois na émission mon sala ina ken puis et puis abandel so émission témoignage ni no pesa pour na prophète et puis pour na propos ya Sandra Lina Elo na mweka lokuta bureau ya prophète Denis les César na pigeon jamais nga depuis na ebi passer na so Denis les bureau tika ko na pigeon te taki pena base na bango ba créer les pena ezaki na ko créer yena ken piana mtasema mnyoso wana ayebite moko lokola zaka soka meli mo ba bangi oui na ba vérité ko sana melaka bangi amelaka na ba vérité naza ko sepela te kokosela musela nzambe munene makamwe na télévision bango na ba kempia ye mutu azotambusa Sandra eza yende azomemena mutuka ne basombela ye ndenga zaka kotambusa mwasi ya grand frère na ngai mwasi ya babi aboyi azotambusa manike apesake bambongo alobisaka ye ngai yelanga bajana ngai simba tafuta nga $250 par mois ken piana respecter musela nzambe ken piana ngana yebi ozo telenga na villa Kinshasa oyo ozala suna pesa ko sala te asala na njondo ya makabiso pasteur azana est très bien avant na mwana ye qui peut mon pasteur asenga dia pato lelo officiellement na sengi na limisi assemblée la biso tala lupango munene na makapani so para na makapani et on passe ta terre joli parc Sale la Nzambe prophète Denis les Nzamba solo voilà Nzambe atebeli yoto yebo etelefei yaka muda salam Salut fidèles internautes, nous sommes clébois.com, la chaîne d'actualité, une information, ensemble avec les vôtres, Bakali Prince. En tout cas, nous sommes dans un plateau spécial. Je reçois prophète des nations, Denis Lessi, avec qui on va en parler l'actualité, on va décortiquer ça autrement parce que tout le monde en parle ces derniers temps. Et puis, il n'est pas seul, il est accompagné des leaders américains qui s'injurent en tout cas. Lelo Eza émission spéciale, émission à vérité, point barre, Tosukiwana. Merci mon patron de la nation, Tonton Manamanga, Pichu Boss Lady, joyeux anniversaire à toi. Pichu Mangaya Boss Lady, plein de bonnes choses, longévité, santé, de bonnes choses à toi. Pichu Mangaya Boss Lady, la française la plus belle. Franklin Massiala avec sa fondation Les Retrouvailles. Et puis derrière la caméra, je remercie Steve Labé. Merci infiniment parce que Mécène Avera Zalaga Moko de Père Bandati Lelo Azalaga toujours na gaz. Merci à Jimmy Bela ou Nakati ya Souda Fouana. Nous avons contrôlé Souda Faza Moko. Il y a Jimmy Bela ou Mebaza collectif de la boss. Il y a Jimmy Bela au Monier, au Moni, il y a Lipa Sabambon, on a Kati à Djobourg. Et puis, ce qui est Londres, au Mona, il y a Gauthier Mascotte, leader, il y a Londres. Merci, Maman Emeline, c'est tous Pépélé Ambetolo. Il y a Jamal Mukuna, il y a Jolie Menga. Merci à toi, les conforts. Bientôt, il y a Jamal Mukuna, il y a Jolie Menga. Et puis, merci à toi. Il y a Marie-Hélène Linongi, maman patronne, il y a MHLMB, tout ça, il y a Willery, puis Bandal. Chez Marie-Hélène Linongi, maman patronne, il y a MHLMB très fort.
seul Congolais atambola na Range Rover ne partout na mokili. Anga kindi nango lowa malet c'est pas zongi nango na résidence na ye na pays respectif na ye, j'allais dire c'est Jean Zola boss. Motema Patricia Massamba Jean Zola patron. Comme je l'ai dit, ça pour autant monopoliser la parole, je suis bel et bien avec prophète des nations Denis Lesaki, je les salue. Bonjour prophète. Bonjour, on peut s'appeler Banga. Le meilleur restaurant. Meilleur restaurant côté de l'air lobby de Sabenga. Lobby de Josaki. Confirmé comme à Mutupo Atinda. Boya Atinda nega yo. Bon, na okotso na nute po yo za lokoso. Yo za lokoso li pa kofi tout ça zo linga pe ya koto zo li pe panzora zo ya pe koto te. Yo banana. Zo li a fort. Et pas petit à qui voit na o nani. Inosbi. Non, ça va bien payer ce $10,000. Il faut les camarades tout cela on fait les lui faut que la même micro là poser une question. Donc bon guess ma wete va dire comme kuna. Guess. Oh comme pas confiance international. Aux international. Apa Kofi Guess. Ah. Là que Guess kuna. Na ina ba Guess lobo ko pété. Ndeni basango to moni yo. Na pese mo zela na sisa. Tura mo que tu lo lo. Keti lo tongana bayana ngana loba na. Ka toza mutara batunaye. Ayo bandaki otangi betononga na lobi. Ete ngana mo na tangi. Apesi ngai, opesa nga bango muta ko molia na kwena. Toza muta na kwena. Nganjoka la kisanga batu ekindaka bien. Mais ce qu'il y a yo depuis na bandaki na yo po yope mutu no mo ya kate. Asala ya uli musheni. Aya akati atikala ya na ndambo. Aloba so wi banda ya. Ese yo moni vie Willy Moussena mona lisus. Boy frata mode. Dati lu kombo. E kasi ya omontendo lati. Yem dati ndeli. Te o boniko yo na okota mutabato. Makamu yo te yo mutu mususu. Longa mutu mususu ya zo zwango. Ake pesa mo. Nenga sana mission moko. Na uchi katanga na Elie Festa bi Willy Moussena mutapesi. No yo eloko nyonso ka Willy vie Willy ezaka boyete. Kato ala ide lobi na concert ya Kofi. Bon oyebisa gete ke nyongo na tikala ki fala pe. Atuna isoko yaki te poani. Na Kofi. Yonga dela makambo ibele na mutoki no memanga tuzi na contende. Repe pa manazo kufa. Boyo tuko memanga tuzi. Concert yango nde plein. Winnie Baruti na PCP Mbote. Concert plein. Kuna. Mais Kofi a grand maître. Boyo zo Kofi. Kofi aussi la tête. Bien Kofi bon yo tigo comparer Kofi. Kofi a perdu la nation. Il y a les gens qui ont été à Makas. Incomparable. Togo Simbaete. Et puis Aza Mayele, il réfléchit bien. Et puis, Bilogo, la Kofi a un système n'a pas fonctionné. Il y a un fonctionnement, attaque partout. Donc, pour Aza. Le net, yo. Aza va faire le rôle en Gaït. Yo, ce qu'on a dit, église. Oui, moi qui les gagne, Moutalibosa, les Samoïs, Mbi, Mona. En tout cas, Esayo, hein. C'est qui s'y est. Merci. Mais qu'est-ce que Moïse Azagi, notre tristesse. Parce que tout le monde qui a mes condoléances, on est ensemble. On est ensemble, ndeni mutaouto kufela. Azo ngana normal. On est ensemble na moi fela. On est ensemble na moi fela puis kozongi sesima. Ozo mona desi konga na komi na segisie to solo li bien na memi quand même. Azongi a fongwami et puis voilà na encourager et puis to continuer va programme ndenge ya pesa ipona ba matanga. Oye bembe ya jeudi et puis vendredi kilte action de grâce et puis tu causes sur baoya pasteur bisos tous à la samedi et bimé na mort tu es dans une église 3 heures après tu qu'on a na mausolée yango ezala li solo ni nango aseka makasi boy te wa biloko kati wa mutu na ya kati obetaki ba chuki te melo ngana kamwende Moïse apambolinga ngana yeko Moïse apambola yo mais obi na comprendre phénomène en hôtel ndenge nini en fait ngana kende couper sa cotisation nga combien tetolo bakabiso to ya Kofi la lobaki ngana kende na muke na ngai ya batu wale sa 1500 na swaki bon ya 500 naina ngote joga yoka buke agena na ngote 5 belé et go soma cercle na niveau là papa bino soma cercle combien Kofi a payé 800 papa bino soma 800 le ba ya 2 traces o le ba 3 moko ila ba moko na mama wi batina okose mama wi mama o la lukuta moko atina e combien mama wi va o yo ga ya Kofi alo atina mama rifa mama rifa ngamna inozo
azali aussi pris lié mama wifa yangana pesa opia mama rifa lakini nazo kuna matete pa ndeko na ye utaki poto na zui na ye na pesa ele combien yo moko loba te yo za muta sincère loba 400 ezana 400 ça va wana bandinye siko ngana leki na centre te yo pia inga 300 te na lo owangani nga lisusu zela na loba to pesa par transit ezali bongo te otikala kometra tika na 1000 uma matanga bato batikala na sina lo otikala lango yo kana abi faut les gaga kofi la cotisation mais na tiki ka pouvoir na opakisa sute esiki ka wana na tiki le pouvoir ya moi 500 te yo ka ndenge na nakende na ya na 500 après na ye lisusu na 1000 wana ebembe na se pona batu baozalaka wana oyo mama onde ezala 500 les aïe pour ça te ezali ka po bato balalaka na église batia bamapa bani epuis na ya lisusu na mwa eloko mosusu na suka po après matanga makambo mosusu ezala omoni ide nanga mais ye sikoyo akati nga bi jamais yo déjà c'est déjà beaucoup pour moi ok nzambe aconvaincre nga na bénir yo sikoyo eloko ekamisa nga na ye kotia Moïse Mbia bénir yo non kobénir c'est-à-dire apambolanga ok po banda to banda tozalaki na mwa écart ya azobunda mosala azalaki nango na débit parce que jusqu'à présent Moïse nde lelo nde akomi représentant légal ya Bethel nde papa kufi c'est-à-dire avant wana azalaki représentant légal on doit jouer à intérim c'est-à-dire Bethel ezali groupe moko ya baéglise plus de 1000 églises oyo basangana et puis bazotravaille na collège siko na collège oyo bango bazotravaille ntango mobutu aye abandi expliquer bango ke non ndenge eza boye il faut représentant légal atanga théologie siko vembi azalaki bato ya sainte doctrine makambo okende théologie eza te alors ntango baforce ye azwi ka l'église atelemisi moto moko di telema banda lelo okomi représentant légal ya Bethel omoni ezali siko ntango atelemi bakende na l'état bakomisi représentant légal so papa wana mondimi yango bake kointoxike babi ke dofunda papa mbi ake kofunda papa mbi na parke o papa mbi abotolinga église bitumbe bandi wana ti batuni bon église yango ebanda ye ndeni nde aye kokangama ntango akangami bazongisi papa mbi église na ye sikota bazongisi église wana emona baproblème ta bazongisi église en ce moment là sikoyo baye otia mositeki oyo alemba papa atindi bango mibale bake kosala ya bathéologie ta basali théologie esili bazongi ta bazongi papa mbiye apesi ye comme représentant légal papa mbiye mositeki mo aza na lemba wana pembene ye moto akomaki représentant légal mais papa mbiye azali kaka na ye mpo aza koboyama bathéologie zela te bato mosusu bayebi histoire te bien bato bayoki histoire olinga nde nabeta te ndenge toa na deux sujets lelo yango oyo na sujet ya invité na nga spécial waye ntango sikoyo basisi wana papa mbi akwe maladi oyo ayaki epa na nga amona ye nga ke en tout cas moto azali malade ayepa na yo oui ntango akwe crise apikaki crise alinga akende poto ayaki osambeli na ye te ya papa na osambelele nde bolo priere ekipaka te ekipaka ekipaka ntango nga aye naye ozwa ye tokoti ya bino mboka topesaki yo yo mpe topesi yo mboka mpo nga na 4 fois tokutana na priere mpo na nga aconseille nga na une fois tokutana na poto ayebisinga bon nga nayepa na yo nayebi te so na ozonga nga be ozonga parce oza ata okufa te sikoyo yo nanu makambo esili tabi me naza na bomoi me nzambe azoloba na nga ke Moïse Mbiye aza pasteur monene na mboka oyo alors ye alingi nga makambo ya miziki yo meka kobenga ye introduire ye monisa ye ke oza un grand pasteur et que abanda komélanger musique na mateya mpo ye aza trop tendance nga nde ayaki epa na nga ye trop tendance musique nde aye epa na nga bi nzambe alobi na nga avant nakufa mwana wana namona ye c'est un serviteur de Dieu mpo aza mwana nga te non mpo famille mwa bana bandeko ne bazali mais ye kaka nzambe ayebisi nga ndenge moko mpe ayebisaki mama mwasi na ye jour azobala ye abi mama na okoma motu munene mais na okufa na 73 ans wana papa Mbiya ayebisa mwasi na ye mpe akufi
na 70 na âge wana OK. na âge wana kaka etikali ka 2 mois pour akoma na date wana donc akufika na âge wana donc amutu moko tango bayaki bakakenza biso so batutu wana bauti kuna ye muta inspira biso sikoyo ayebisinga siko Joa Moïse solo anaye kotisa ye biloko po biso pe topesaki yo pe sunga ye nde apesa numéro no expliquer be biloko batutu bakataki te meka ko conseiller ye meka ko encadrer ye meka ko lakisa ye que bonzambe papa na yo alobi nanga amoni kati no profession mais ekokokisa me pa nanga ngabi me papa bakakenza bapase nyonso amine na bite muta na rôle na ye mais bunela ye protéger ye ti ata naza isute na mokilo boya kobala lobai na ote te tika Moïse ma papa te tika yo zape na tika to fanda yo futa masanga libala yo futa masanga libala ozaka na tika to fanda yo mwasi ozane na ndako za tika to fanda te tika lobi yo nde ozoloba na Moïse abala yo bali officiellement to ye na bakado prophète qui est aux hommes pas amusela nzamba ya munene ya munene aobala biso to yebi ona mama ba to yeba utilo to mama aobala sala bien na mama aobala ka mikolo yo kaka awa papa ke azo obligé responsabilité les papa mona ya amona mais ce que les trop tard te mundanga ero ya trop tard papa za kufa ta bali siko mera omona mera mona c'est ça biso ba to linga yo bolinga kai nalinga ke kaso ngete ndenge alingete ndenge yo mabeno bilo pour interprétation oza er mo vraiment na peso conseil va to ban émission mais na peso on dirait yo raté parce que Daniel ça va tout bandabi moi tant tout ça émission ça va sérieux ça sérieux c'est sikoyo ba tu ba mona tolo ba mona ndio ba tente sikoyo yo lingo seka trop na kata otigozo chola na bomba seka kasi olingo seka pozo chola ka makamu pozo chola ça ndeni ma sœur chérie bon donc clôturer wana zela nani wana yepe apesa mbote il y a Jeanne Ketalov oh ya Suisse wana azana kichasa faut pasteur de lesa mona na solo na yo basona nini oh yo aneni jalousie na yo pa nanga oh papa voilà to solo li déjà donc tango aye na travailler pe na ye to partager andimi na ye otia na arche abeti première prédication grave mote pili ba miracle nga bitala ozango négliger eloko yango ti azongi betel mais tant azonga betel wana azana e représentant légal te azako travailler après à côté église à théologie atangi pe classe siko tango vieux abeli siko ndeko ya lemba représentant légal aye kota la vie abibo prier pour nanga vie abi non ngana na kufite moi na sala prière ezate nazana na bo moi na ozonga kishasa to tala makamwana et l'équipe l'équipe une semaine via Kenya ya maladie ba yo sala assemblée générale quand va faire assemblée générale ba poni ba loi ya sika pour église ezaki vraiment chef spirituel ezaki na pouvoir mon côté ne ba sali assemblée générale ensemble na ye mon papa ba yo changer ba loi ebele ye mon côté a Kenya pe théologie vie tant va ça théologie pour na mukanda kaka pour aza représentant légal ba zongi c'est pouvoir na représentant légal après abengi bana nyonso 1000 pasteurs nyonso bazana Congo baye alors ba komi wana basali loi ba 1000 et quelques wana cité betel kaka oya awa oya Congo kaka ya libanda te Congo kaka ay 1000 et quelques alors tant baye basali vote ba reconduire papa comme représentant légal ba voter Mbiye comme secrétaire général Moïse Mbiye ya cité betel ya cité betel nyonso alors na kati ba loi ba on ba tche ceux qui représentant légal à Koufi ont remplacé les secrétaires général ceux qui y pendant comme représentant légal secrétaire général y pendant à Koufi secrétaire général dans nini a remplacé mais ba voter na majorité et a été au papa poni a obligé te ba tout ba poni na voie normale ba se mettre d'accord bango tout na ba papa musité ke ba to na nyonso bazai na kati tout le monde ba eko voter ndé abimi tant abimi secrétaire général papa longwe samedi nzoto makasi abela ité ba le kutu bazaki ba seki tant ba komi na Paris ndé ayoki bien te na pourquoi
ambulance ye ba kena un hôpital ça mo boye et ko ba problème ti na ka opération de papa à rendre âme. Voilà. Alors et l'autre senga la bande ko Bethel. Papa azamuta kimia. Atiki kimia l'église. Bo sala ba loi binomoko. Bo votane binomoko. Les lois au secrétaire général azokota poste na ye ya représentant légal. Moïse Mbiye. Boto saye. Bo bundisa yete. Aza mwana na bino, aza papa na bino, aza ba yaya na bino, na ba passer au musuba mpaka oya kala. Bino mo ba to voter a commune na ki. Alors biso sko to lingi ordre pour papa le roi Koufi a bongisi quand même église a sali oya ko sala wana bo pese chance a kendele boso. La main dans la main. Ce qui t'en a ekoki mundo mususa oya a su. Mais pour le moment le kola yaza pardon vraiment. Pozo ibo koti bituma na koti. Na koti Bethel. Otiki Arche oye Bethel. Na Arche mais allié à Bethel. Ah ok allié. Na komi allié parce que Moïse Mbiye nenga zana aza muto penga pe na bunda epa nayi. Na chape empreinte epa nayi. Papa ye moko ayebi yango. Bien que les lois les qui na makambu mais moi na soka leki papa eza mabeta. Moi na za flèche. Nga na za arc. Ah les lois on dit bien. Oh mais bana il faut aller katatati. OK. Logiquement. Makambu sauté. Non, moi na toujours Élysée a sali makambu koleka Eli. Wana Bible. Bible ko même na normal boy. Moi na père koleka papa dans sens que ye berero nga na sali. Ya osala ngote. On est faire l'équipe papa. Wira. Nan. Tokene oyoki makambu ok. Nana makambu ebele papa. Naza kakatene ebele. Onaka okotsa na logique. OK wapi. Ça dit quand tato loba oleka, eza na sens que à l'équisonne non, il peut avoir d'autres exemplaires. Net confine ngazana aboti fali. Fali a ça succès musu bato ba mona mais papa tikali kaka papa. Wana te. Non, to loba vérité. Succès lo mususu. Et puis qui papa Papa Neni, papa soit bête que le roman. Exemple, PC à Kofi, azana succès pe makambu. Non, voilà njora la kosi. Vous comprenez ngate yo au même moment conflit à ta place au conflit ça. Ah wana zolo babou. Moi na est-ce que ngolo ba Moïse alekinga te mais c'est aleki. Non, là wana zolo ba papa tikali papa. Boyo za papa. Oh. La lobi papa aza papa. Pourquoi père na ye kaise ayaki pananga pour nga na emprunté pas na c'est qui croit en moi en quelque chose pour y pas s'amélelanga ayebi que style oyo Moïse anango muto akoyi ko influencer na style ezanga peut-être ça comprend très bien bon lelo yo makamusu na sala tamusu ya sala ngote na c'est ba martyr na ça ya sala ngote mais y a organisé église yo bola na martyr ola la te Jodo Arche de Noé. Yo d'ailleurs na mandaka to na inongo. Ya zala msu beba. Azeba bebe. Dans la iga wala la cabine dans la cabine. Nanda boya ndeko ya pona la catholique. Ah, bo ba catholique bazo ya te. Ba ya rabo bo. Ah, yo pe ba kolomiki no za na. Ya zala mwandumba molimo. Nduma molimo ndeni. Elo ke zala ki ero na mututu azo ya. Yo mwanzimia zala nduma molimo. Oh, mais ya ki molimo te na zaki ya bien. Zala si sa histoire autokota kote mususu. O be sa makam. Donc, ce qui les loyaux avant ces églises Zambazoto Molé, Azana on a tout le temps d'aller trop loin. Alors il faut te passer Mukako. Soit nous en a raison. Donc, problème on est au le côté à Kofi, dans le but qu'il fallait aller Kofi Kofi atikali tata. Papa attendait ni atikala ka papa na maman. Mutama avant 19 mois. Abimisio. Azana ba possibilité à koloka bébé. Donc et l'autre zolo voilà ça mais ngana père spirituel ya Moïse té papa na eza tata na ene mda père spirituel na voilà moi j'ai apporté une brique on a comprendre on comprend très bien donc tokolo bateke Moïse aleki tata na po bilom super sala yena na ya sala on ante donc voilà papa bala ya bali na noté eza biloko ebele oyo te ya solo okina papa bala ya bala na noté mais papa botié mais Moïse siko azo kende siko na quoi comme président avec le temps ça mariage il faut te bon pour la bala te oh ya bible bon papa mbongo abala ambongo oya njoka yoka ki bakatu tela tula papa soka bala mais azo sambela biso ba catholique loi la bango eza kasi yango nazo loba boya bino eza bo balati mais mabepe vaut mieux ko bala po batu wana ba rebela ba problème oyo mwana moko boya ko mwana mwa ko na be oyo
Eliane yo ko sama. Eliane ko sama makambo. C'est daga balaki ça va. Tel kambote. Et des complots ba pasteur. Oh. Et ça il est complot. Complot munene un jour so mutu nanga biloko nanga. Po yo sebra biloko mutura pe da biloko na mutu. Mokolo eloko ne ko tambola na mutu. Na bando tambola na bando tanga moko. Et ça des complot. Maman complot na ebisio. Ta va passer rebelle na kati. Batama na sima dossier. Batama na sima. Eliane pe ya tubeli. A tubela besa ilokuta. Te ya lobi penza. Aloba. Eliane aya akutana Moïse alobele tout talayi oyo taneke bandaki. Et Moïse azana te azo yamba biso wana. Ayebi ko azo pesa mboto yo oya muyibi wa complot nanga. Oyo complot nanga. Na o ba tinda kibake no take na parquet. Ba tindele na bato. Parce que bien aye biso tondo yebage Eliane azokosa. Pour Moïse azam tabashi wana ki. Te avaninier et à combattre nga biso yebi na biso. Mais tango yemwa ye ko confirmer bato wana ndesiko Moïse a comprendre. Nde bozo ke ndoko pesa na yeba condoléances wana yebi na ke yo. Oyo zida yo zodo. Bon yo bénédiction ezaki ya nini? Hein? A bénissa yo na nini? Yo otiki eloko te. Na oli la koma wana. Na Ozoka ina 500 na yo babatise yo. Yo ka makamba lobi na ngai. Mwambala na maele. Abi papa semence na pesio. Wana tanga matanga. Oyo na matanga na pesio. Po o prier nanga. O bonda pona. Mais yebaka zuro o trahir nga. Semence oyo e ganga. O trahir na ndeni. Non, si un jour nana salé le mabi. Oh momi na ebo yo ngo boto. Ah, ma okena biku. Le bien. Heureusement yena yene down na auto sai po mutu na ngai. Lobi boye ndenge ya zawana soki na nasale mabenete lo moni ngesale maboye pas na trahir. À ce moment-là quelque chose les retours que ça mais Bible pas et la bongo. Akangingande na bona kangami na singa. On pas depuis je ne le trahirai jamais parce que ngana trahi ça ba tuté je le soutiendrai na obunana et ensemble tina suka lwa papa zate biso do encadrer. Oya yebi kalinga ya usala mwana batu mabe vana na ndako na continuer osama mnao. To soutenir ye to memaye Soito Kundi papa, tout soutenir à Kendi Boss. Merci beaucoup, là c'était vraiment une parenthèse. Non mais franchement ça me fait du bien à la côté là yo. Je me sens très à l'aise, j'ai se défouler, c'est mon style en tout cas. Merci fidèles internautes. Comme je l'ai dit tantôt, je suis bel et bien avec Prophète des Nations Denis Lessi et puis Kisinjo à Oaza invité spécial. Les lots dans Yambi on a plateau Moïse spécial. Toujours sur la mamé belé comme pasteur à l'obé en tout cas, to permission moi mouké, to zwapena nous Kisinjo à leader américain. Encore une fois de plus bonjour. Ouais, bonjour Prince Wakali, bonjour Batutu Balingara Vienjora. Bonjour Paris, bonjour Arena, je t'aime Paris quoi. Donc, na komi déjà comme on Arena nande ma mutosa na confier na midekona. Lelo batu baota la yo qui les a bouleversé ba junior yombo ya Gisèle Zinda la grande dame na Belgique, ba Jean Zola, ya Patricia Massama madame. Boss. Voilà boss. Il y a Willy Pensier na ba champion adol. Et tout ça on a Jean Zola boss. Il y a Patricia Massamba. Nazo c'est le clip kala mengete. Oh ya nzembo na yo wana. Nzembo ba na sel ba ya libala na ba. Maman na chant. Et on te so mobile fa za na mwasi. Et ça va bien comme ça moi poids. Lelo être à côté prophète des nations Denis Lessi na émission spéciale ezo lobelayoni. Ben ça n'a plaisir azano papa na ngai donc ouais kaninga lobito kota ba stade Marty to la famille na ben nani grande sœur na Irène na mobile na bazako me mabiso ya Irène ya je t'aime moto tina bali mette ti partout donc ce qui lelo na yebinza meza pona prophète Denis Lessi. Oh oui ben lelo soko yebinza meza prophète Denis Lessi parce que ba chaîne nzambe pena serone za kite me ba njondo tv biso tozo leka seri wala tozo leka au moins passer azo te ya makambu ya bien donc à l'accès sur pas de lobanzambe vraiment on a se pelera ti lo nzamba pesa ki makasi azaka na biso et puis na kadi été na parmi bateau ba yebinga na mboko ya yebinga ce qui y a le bien jour likambubo ngana ondima de yé ayebi on a ba façon tout ayebinga façon tout parce que
ayebi face famille ayaka ndenga lingi nga pe toyeba na ye donc na balimete barosier bato aza na biso hermobe na mwana nga oyo nani John Percy tozala na ye hermo tokelia donc toyebani bien soki nzula beto boîte bobeti tour nalobi nini yango boye yo soko mema des autres oza ndenge nini donc oyo azoloba naoloba na sens ke jora so ayebi ke nani eloko mona sala soki alobi ke delesa asala eloko c'est-à-dire que yango wana bengeli donc soki ye alobi ke delesa babeti lisolo moko ke likambo oyo ye ayebi aoyebisa bino ye oyo alokuta oyo eza solo oyo eza vrai parce que ye aza vérité lokola nga akola yo sola na ye solola alors bamatela bakanape soya babiloko no comprendre te asala bafaire azala maison nango ti yo kata pa nzondo azala mamusu te tulani matela mona sombaki ezalaki monene boye ekomi boye naza na kanda osaka te yaye wana eza matela moko médical. Ah bon? Médical. De ça là, il y a notre traité au Congo. Total là. Yo convainc nga tina suka ma télé ko. Tenga ma télé na besoin ma télé. Banana ya ki na vendre. Bon, to côté l'actualité malamongo parce que Montagne Monio qui sinjora leader américain et na invité ki yo aux à la côté na pour que ngana za moto na tembe puis na linga ka mingi ko sali la vérité. Na buka lokuta moi mingi te. La fois passée na yambaki prophète des nations Denis Lessi, tout le temps là qui va propos il y a Sandra Lina, à l'occurrence il y a prophète à l'obiki abimana prophète 5 fois na émission mon sala ina ken puis et puis abandonner sur émission témoignage ni no pesa pour na prophète et puis pour na propos ya Sandra Lina. Ouais, en tout cas ça passe Sandra c'est ma petite sœur na micho na tike na ndako na tike na ndako pas na yo azaki et pas na ye tellement comme à 3e niveau ko kita namba so ezaki wana abaka za pas na ngana c'est pour hôpital ezaki pembeni alors qu'il ne va traiter le colo eza passe na mawa na Sandra tant on a télé qui na télévision na taliban on a ken vraiment na qui passe au bureau ya elo na mweka lokuta bureau ya prophète Denis César na pigeon jamais nga depuis na yebi passer na so Denis le bureau etika ko na pigeon te pigeon ça to ki na chaîne télévisée to ça na chaîne na yewa to za wana ba créer eloko wana na ken piana ba créer pene ba donc ba saki pena base na bango ba créer les pena et ça il n'a pas créé il y en a ken piana mtasema mnyoso wana kepa mtasema mnyoso tana ngana zana Sandra mibali ne balala na ye ayebisanga nini mibali balala na ye ayebisanga to ali bosa mosali na nzambe na zolo bate atikala mkolo moko te kotangelanga kombo ya pasteur Denis Lessi mena kama abetelanga nyoso lo balanga ma nyoso to na yebite moko lokola zaka soka meli mo babangi oui na ba vérité mosana melaka bangi amelaka na soka vérité amelaka mais moi le baki azaki na 4 boules 4 soki boule akomi na pas mon taf non akomi na taf te amelaka yo omoni oui akomite na ba vérité na ba vérité naza ko sepela te koko c'est la musela nzambe munene makambo na télévision bango na bakempia kakiti na taf akiti te azomela kaka bageza bien te yo monte bazokanga bato bateka babangi bazokanga bato babangi ko beso mutu oyi bango te bangi ko moni diamba ebesa to suma bon maso muso mutu za bien te na français chanvre nabi besa mokaka passer de na pekisi onga ite siko keni piana oui bani bana lo bandenge mususu na gangi na kachanda ko o ya limisanga keni piana ba besi na keni piana respecter musela nzambe keni piana ngana yebi ozo telenga na villa Kinshasa oyo ozala suna place ko sala te asala na njondo ya makabiso passer azana est très bien avant na mwana ye qui pense mon pasteur ba serena yoso ya mais je suis vérité njondo TV ya biso to le ka ko fele passer tika ko senga ngando le ko fele ye asenga mutu mbongo te bona ba sene muso za kutu ya nzambe to ko le ka te ba za biso batama sumu mais passer de nile c'est mutu sisa yango ti non ba za batama sumu te chaîne eza chaîne munjo so ko le ka chaîne commerciale ki mutu banda yango ti na ko si prophète ki mutu banda yango c'est ba mukuna ba ye na sima na ye après passer les gars mikolo c'est rona ba chaîne télévision ba $200,000 aux anciennes télévisions nani ya ye ba salela gi
basele neni ye mokoti acha tv biso toleke banje biso elekaka omoni respect ezala sana na baboto zaleki na ngai olobi okomi ko sambela mutu akomi ko sambela sauf ce que passer de dernier sabi ayebi yote azana auto yeba bada seigneur subhana bana RD7 est-ce qu'il y a bada sozo bazaka shinga est-ce qu'il y a bada seza faire est-ce qu'il y a bada seza wase quoi ayebi ne ba hote nga vandi wana mami yo bakali ningo zala oyebi ba danser so yo bazala mso pas karma ba yeba Nyoso. Et pas karma pas. Ah, attends. Bibiche. Mireille. Bon, belle liste. Voilà que tu vas dire qu'on a bisoti. Ah oui, on a vu par mon nyoso. Bon, tous les cas. Respect est à la prophète Nabiso. Botika. Bisalelana ozolinga yanga fona bala yanga fona bota sandalina lobano bongo alobaka chaque jour y église a prophète de nesa ko pese mobali alobaka chaque jour maintenant ozoloba olala na o okende ko na viola kofi osabona saba ezo sala mabe ezo sala biete ezo bébé ça une réputation et puis la crédibilité ya yo moko mwana mwasi boto ngana na mille musique na lobango chaque fois na mille moko ya mille moko soko za faible okay. Mais vous allez en faiblesse. Mais maintenant moi c'est pas tantanga. Mais ça mais na boy na bakanga na makasi bakanga na makasi. Comme moi si. Mais nazali mwana mwasi kaka soko za faible kay basada ba moko ki faible na bango elekaki. Oui. Ki faible na ndi. Yango na zoba na nenga mabete. Yango na zoba tango tanga na bimana o bango tuna bakaki mo konta bimana o. Et ça la fo. Mwana mwasi za ndengo wana te. Vraiment à koseli prophète de Nile makambo ya ko kosela. Na ndako solo ba no yaya na ndako kosela ba besa ken. Ba besa ken. Soki bakutani na bango na prière kula parce bakutala et pas prophète na suna ninga mingi vela nga dodi. Bakuta la kuna primo bakesala be mission na libanda wana bakrema ka mususu prophète kuna na dodi kuna kata yebelo ko te makamo dodi te e moko la dodi poke na sambela kuna na sandra azokanisa dodi na ndimite ne na beli papa biso wana akosa makambo mais ça passe etango yebi des nzambe neti passer abi ayebi yote angata yebi ngata nzamba yebinga ozoluka osala makambo na yo lobi lobo balo bota 40 ans déjà donc à côté de 40 ans déjà zo ke ba 41 ans na mona sandra lo ba 35 non à mon 80 ans génie à mon 80 ba 40 oui à Koli déjà ça na Koli déjà bato tout bonne émission ana vraiment ils a passé kotala yango et lo kanga no senga prophète en tant que ngana grande sœur centre limbis alimbisa ye on a faut sandra les émissions parce que oui faut faire les émissions asa musela nzambe oye o s'excuser mam to sala ki biso tout sala yango so se mabe oye o s'excuser eza bien te asa prophète munene asa parent asa na baneva asa na mwasi asa na boye tango so ba tout ba sepela na ngote ya ka sokola msusu ba tout ba sepela na ba tout ba sepela na ngote net ne ba baya ken olinga pe ba baye bongo po ken ba baya mabe ken ba to linga ke suta to ta ka ken a finga alemba ndako tu moi je ma foi ata lekina ata lobi ngana sambo la ngakala asa sambu sanga kalisa kana vingo ni na sika e loko sika ya kala to yoka e ze loko sika bo sanda lina bi kande ko tambusa e ye mutu azo tambusa ka Sandra eza yende azo memena mutuka ne basombela ye ndenga saka ko tambusa mwasi ya grand frère ngai mwasi ya babi ya boy azo tambusa manike apesa ke bambongo alobisaka ye ngai yelanga bajana ngai simba tafuta nga $250 par mois kasi babi mta melisa manike bombe tika babomba wesa dini babona ibalika service on la tika mama to mama za sérieux yo c'est presque un exemple en tout cas tu vas bisa na lina mbaso na mta 600 za prophète mais na yamba prophète awa azo ba témoignage ba beza papi na tiango wana na éviter ngamona ka bi marqué na mambaso mbaso liboso da silisa mbaso da boso da sisango piche Menga mwenga na picha na bibliati. Na bibliati. Sega tuweza gaye. Et puis vérité aux loba opena au kala ki loba vérité hein. Bagale. Et puis na lelo mabe. Mais batu nyoso ba mona na bibliati bosanda ko na picha na sisema. Suko salini. Ba lo payer kaka. Wala éviter.
Est-ce que bino ba bozala na bato ba traiter ba songo ba ya wili penser na ba champion adol ba otala ngai ba commandant mon capitaine Maurice le nouveau chef mon capitaine Maurice ya Richard Mutombo les vieux chacha bon ce jour à Kinshasa ya Richard Mutombo est-ce que mba ceci la rappelle na mai ya ba pasteur ba bokelo na lokolo oui si la pasteur de c'est ça et si la et comme vous aussi la macasse même l'hôpital pour te comme te aussi un hôpital coulé et comme vous aussi là ba ko fana ka mai moi même l'huile d'olive pasteur à sambele le cause amsel nzambe sina alors non clôturer na yo no pesa na mboti na pesa pasa mo ke mbota ota alinga prophète de l'église mingi but neso pasteur niveau ba to alinga ah bon ya soko tiki TV ma beto za na pardon. Merci beaucoup nous sommes là pour que la clôture na yo to mo chuter déjà pour la deuxième volet émission na prophète des nations Denis Les en tout cas c'est une émission spéciale sur cleba.com raison pour laquelle j'avais bien voulu inviter Kisinjora côté to l'équipe ba sa misala wana na money shop so money shop ouais money shop kin bopeto et en tout cas gouverneur à ville Kinshasa kasnana tout nanan prophète Denis Les nana tout naï gouverneur na songo bila papa bravo ya gentini na ona moki na matete samedi na tongo na po matete wana et puis kin bopeto vraiment apparemment la commune Kinshasa ba mbulingwala biso bato ala ba côté kuna ba 0h 1h bazo komola nzela lobi na uti concert à Kofi na koti chetemba o millionnaire na so na makadam na so presse à Kasavubu na ba iner na mon niveau bazo komba kini butu vraiment bravo na papa umela vraiment to lingi pene bi kini bopeto to za pa bopeto bolemu pena na tombo moni pa balabala bopeto to lingi salité. Merci beaucoup na osongela yo pour que donc clôturer na yo prophète des nations monde des otala yo to mo qui est déjà vers la fin entretien na biso mais batu nyoso ba benginga ba bi prince Bakali prophète andima batu pamba te ba surtout ba politicien na yebite so ba sala yo nini camarade na yo lelo oyo chantini to so yoka kuna babi o parti boy bazo bundisa yo boy na boy stratégie na par rapport ya boulot na ndezo kendele yo so muna ngondengeni bona remercier na nous de konanga Njora pour la sincérité na ye merci ngai pe na koki ko loba mabe pona mwana wana te po jour wa liboso na bengaka ye abi pardon asenga de pardon lelo officiellement na sengi na limbisi. Merci beaucoup parce que hier malgré biloko ninyo so sala kan ayeba ko séparer nani wana pasteur nani ye Njora et azana respect makasi alors depuis nga na yoka kaipe oyoka Njora na yoka kai makasi et puis so abenga ngara mais so abenginga donc so il kambo ezali il faut ngana tia liboko ah là c'est bien donc même ndenga lobi matela boya ozwa matela oh bonga yo senga ki mutu aye asenge loko yo sengi te alors de deux Sandra na sengi na limbisio alors limbisi Sandra na limbisi et puis natika kosala mabete natika kokuta na ye na vie na ngai oyebaka epete na yebaka epete ba ma rappeler nde yo azane ba période wana nga nazaki pe na makamu na nga trop de voyage et c'était de homono passer à négliger te na yeba ité na yeba ité et puis voilà donc ba memo na bererte quand ndenge à lobby nga na accordé au pardon na nga au nom ya Kisinjora mais yozo luka libiki oza kata libiki oza pe na église le prophète Dodi c'est un frère à moi c'est un ami c'est un papa c'est vraiment c'est quelqu'un que je respecte tango biloko ezo bima ezo la muntu pa ko tindo te oloba po tango yozo lobango nga pe humainement na kota bi est-ce que ça prophète est-ce que ça bato na bato belé ba komo loba et puis au ça qui peut prudence te na kati émission ngo tant bazo tuno à quel lisusu ko loba suna camarade ne oza base oza base ni maka so ebimi sona bimi boye tindinga bato ebimaki siko ebimi na kati sandra loba keza base eza base ni ma eza base siko ebini bato tu ba otinda nga image ngo nga naza papa na yo na l'émission na komona ye et soko za courage o senga pardon soko za courage o senga pardon au sengi soza courage telika moté na accordé pardon na ye déjà suffisant pour na bongo pona ken o akosaki ye bon wana ezelo mususu awa na lo bana centre
aucun peu parce que Sandra ya mingi mozoko ça likamute nzambe azwa lokumu ken nanzane loka olobelete parce que ngana sale mabe na vite so yi asalinga mabe ye na nzambe papa mabe nyuso sala na mokilo efuta makaka ngo lingaka ken te nalinga ye kaka mais problème ya nango te ah tilelo problème ezate aro ya lobe mission bon wana na éviter wana éviter na vérité penda na yebi nanga te na éviter na éviter mais en tout cas c'est moins difficile tanda bomi ba faldi musala moi ba yaté donc c'est moins difficile pas par rapport nanga mais par rapport na public parce que public o ba komelinga babi oh tout le monde a ken moi na yo banda yo banana et puis ngana ken tout ko so na ta mokomo te Gauthier Mascotte a regretté et donc ye moko akei na biloko na éviter pourquoi et pourquoi akei ko sala ngona tuna ka question moko oyo zo sala wana soki yaki dodi mutazo lo bana dodi bongo ngo sala ngo diviser c'est vrai ozu mutuka ozu makambe belé te ka mutuka ozu ba ogozwa mais azali papa no molimo mais entre ba pasteur bato bakota raté bitu manzoko yok batiti kokota té très bien parce que Dodi et moi on n'a pas de problème et puis nga pe na loba ma be Dodi té c'est-à-dire batuninga question po bango bakenda ke mission et pas Tulise Tulise aye sangi ngana ye bakia sala ke mission na ye ba alobi lobi makambo kuna tango Tulise aye ye moko pe kenta ya senga vie yo vie na biso totonga ki une mission kuna pas Tulise limbisanga limbisa na bi pombe ate to sali pe mission ya yo tuna question ya Sandra mutatuninga question ya Sandra ezayi azo bosa ke zayi mutatuninga ezayi atuninga ye Sandra na bi na ebiete abibo abiki bo na bonga bi ah sera biki gloire à Dieu nzamba continue ko pamola passer Dodi après zongili Sandra voilà on a Sandra senga droit de réponse comment ponga na luma bia Sandra na lubaika na ebiete à part wana ngana lubelo msute donc yesu kwa ke ko tuna Sandra de lesa lubika yebiote il y a le droit de réponse mais droit de réponse Sandra abandi ko loba o ya loba ki wana ozomona ndenge ya yebinga de A Z natika ozana bureau côté anate na tina limisaki mais il a commis maintenant yé akokai ko yoka mwana mwasi wana te aloba te soki wute pa na été très bien il fallait pas yoka ye aloba non on arrête net tango o camarade na yo na msunani camarade o ba sala na émission camarade na ye o ya Valdi non mutsusu wana oyo o ya Sandra to munene wana mbutalikasa mbuta ko abiku délire sango ka mutu kate aye awa na mutuka ya ken ka so beba na ebité o mona oyebi ete te to beba na ete mais ayaka na libanga moko awa libanga ni libanga tata moya azala ngola sunde abi lobi ba otindelo mo eloko ke obwaka mutu wana bana na bwaka lelo na akima c'est gazwa yo ga lisolote azwa akima epinga na kanda na ete ona senga ete eza eloko ngana sa ti lelo na bwaka mutu ango kaka mais ce qui m'étonne ya ki odele sa zanene eloko te wana mutalikasi azane eloko te ana carte ndeke na lobi te ayaki na carte na ye azala mitukane na lopango mamuni yo zoloba alors c'est pas grave mais eloko na zoloba eza que bandeko ya journaliste au monde tout ça tout finga mutu te non nous faisons des commentaires nous sommes en train d'analyser les choses vraies très bien mais kokende ko humilier Moussa na Nzambe ezaka pona yo moko ndamutu Nzamba ko s'occuper na yo ata lelo te ata lobité parce que zo bébé sa réputation de ya lobby nana bana nana famille nana nani bakoko réagir oyebi mutu mususu fou du roi mongo boya ko réagir contre yo oyebi te mutu mongo anga sali so quelque part mais tango akabi mutu bo tie bouton très bien et là on ba salo a bien ba calé to visa te lo mo ba calé et même seulement me belé po oyebi bato balinga nga pété bato balinga Dodi bazali nanga mo pe na linga ke bato pe balinga nga bazali mais tango yo ko kende na place wala mutu mo azali choqué et ça oyambo bien te moi je crois que ngan ba ken banani eza difficile na sa émission na bango parce que bango mo ba mikangeli porte bango moko pona nani na pesi moto na agence Kenya Fret Bruxelles Kenya Fret o moni ba kiti oyi OK agence Kenya Fret Bruxelles na saluer madame charmante Bofunda na pasteur Isaac Bofunda patron et agence wala oyo batunyo so bana besoin mo belo na bango ba leka kuna na Bruxelles aza vraiment Moussa Nanza Munene et il a fait de bonnes choses pour moi, il m'a fait beaucoup de cadeaux et la CPLI qui est entre biso pe baninga toujours ça na pe ba cadeau vraiment c'est une grande bénédiction donc ngobila ngape nazaki kondima été
Les gouves. Yo pendant dimaete. Parce que comme on dimaete kana ko kaba. Oh. So que moi 3000, moi 5000, moi 10, mais il y a après 6 mois. Ou ba 2 semaines benga yamba sous-têti après 6 mois. Mais soit yambi kota CP là. Mais ngai nde na sakola ye. Oh. Na bisa comme gouverneur na intérieur et puis comme gouverneur na ville ina maître John na restaurant na ye na côté wana za ku so la gouverneur te. Même si au comme gouverneur na intérieur après au comme be sala raté mutaka no gouverneur na mboka ye zuzwa comme gouverneur et puis mboka oni ngala ke de gouverneur. Donc nzamba ye osaka comme gouverneur na Maindombe après ye comme gouverneur à ville à Kinshasa. Alors na mona pe on dirait via négligent mais premier jour il y a bima benganga na kenanda ko na sali prière. Mais après ça banda na mona bakimbuta batutu na mona to on dirait loko mo salade. Sikoyo la mona lo asate mais na koti na site na kei mutumo ala kisinga na kei ko bani ko tambola na ba site de na yo comprendre pourquoi il est combattu. Et puis mamboya lobi oui. Donc na tamboli na 24 communes. Il a combattu. Asa combattu. Combattu na ndenga jeté. Wana par banane. Ah, bato balingi poste wana ti. Na ba konzimususu baza contre ye. Bazo envier la poste wana. Alors, elo ni nango na tuni question, elo ni nango ya sali. Na moni ya liboso na tali pena na ville po tatamo abenga avant-hier. Oyo muto za mutango bila bebiso makambo. Na makambo ni ya bebiso. O éclairage eleki makasi. Biso to abata bazozig tolinga ba mulili na nzela na télévision voiture nanga na sai makambo nanga na mon hôtel les até alors il y a tel abi hôtel cher ba 200 boîte MC voiture ba kasa salade asani asa break olinga mangutsu na loba na ba problème na TV oya maboko esili na noté na ba pétage spécialité tu vas comprendre mutuka net c'est comme si azo suba ça dit que na mwasi na kati ba sali na bona kati ya mutuka mama mulili balingi siko lumière ba combattre sikoyo ba combattre ye na na comprendre te yo bisa mutuno na keba akeba nini oh biso to ina mangamla biso tranquille yesko abe bisi terrain et puis na ke kota la terrain on nini lumière écoute ça dit à éclairer ville bien ça c'est un deux ba to so comme après ba ONG ba marché ba ONG ba comme la 4h du matin au consulter 4h et puis na kutana na boulevard wana oh na télé na bigou nini au salle on a surveillé bateau ba ça misala mon sur le terrain mon côté na 4h du matin bon na ye lisusu ko vérifier mona bongolo wana au moins bongolo na bongolo wana pas sala nzela mo à 300 mètres tika wana de fin na pont moko oyo dans les babongisi côté qui mbangisa wana oui wana nyo basali mama na poko leko ya bandalo o côté ya nini ya université kimbangisi pona te ba 25 kufa et puis na se abimisi ba caniveau na se et que ne ko bima siko ba maye ke ne pi azo tia place mo bato ba ya komela bavanda et puis banzele zo kene na likolo banzele kene na likolo non net ne mobuta sala kala boy te mobuta sala ngote première fois zo sa mawa yoka te na za ko linga ngobila te pona mon André aliaka ne mbongo mais tant on a ke na tali lokona na telemi et puis a créer nzela moko oyebi ke na mboko tozu déjà place bana ba osaka wana wapi na ba piscine kingabwa le 9 ngana okene na kingabwa on kingabwa mama na ngai ayoki yango policier mo ba yebsenga banda kongo e banda ayoki yango bana kongo e banda banda kongo e banda papa na ba piscine ya munene ga net fikino ba osaka no fele ba osaka te ba ofuta maga même mama petit mais bana ba je onyo to mona na poto wa eza wana et comme déjà les 9 bazo inauguré donc les 9 na mokina na yango pas basali eloko wana non na koti wana lobi mais kotaki na keit wana ninga camouflage pour natala po biloko ba oyebsanga ki nani wana zo sa po ngana ibika vient na mbuta kenda onogire nani Ferouge na Kingabwana elo na ibaki yangwana na kenda kutomona na luka vient na expliquer na budget yo gouverneur oke onogire Ferouge apamba te biloko les arate mengo bila sale lokwana et puis abandi banzela côté oyo ba bumbu wana momoni lemba
omoni lemba na babi ka saison des importe keti bangaba yango no so aveni ki donc quit na ki quit wana macadamisé non et puis et puis tala Congo, on est congolais. On est dans gare centrale. On est là où ça na gata. On va clôturer. Ba clôturer place wana ba osala biloko mo wana so muta vande ake ata campagne ko salema ata concert ko betama et puis na place à vendre là. Non. Oyebi que na comprendre et puis au moins na fois na stade. Ba clôturer na ba otia ba matiti wana. Ba otia zamba wana libulu wana. Et puis na ngambo koto bato abeta bale wana. Ba salima bena point wana. Bo ba obeta bale wana. Yoka ba kotika mo espace mo mais en attendant ba otia ba espace vert oyo bato ba ko ke visiter a otambola moi mon pepe olembi na mo. Bo vandi na matiti wana bozota la mboka ba tie wana ba nzela na kati ba lumière na kati lo razo. Net ndeza na Afrique ici. Mona mona ki mabe hein. Pona ba na kasavuni ba beta bale abi azolukela bango terrain moko basala bango moi place ezali idée bien bon idée kitoko mama na moni yango ndapa na sepela te na moni ka batikili bato basala te na to andeni bagakso ba beta bale après stade wana so tali ba clôturer bakangi bango pe batikika ba tia mai moko wana neti ba piscine ba mai moko soko ye kana place au moni stade pembe na stade wana ba espace na côté azo Simeon kuna ne ba place au biloko ba osala alors j'ai compris que ceux qui ngobila silisi ba projet wana kino olinga su mutu musute yango bato wana bali bakata ye balongole pour permettre ba projet bien balongola mutabu parce que nga moko natani mama naza kotonga ye naza kotonga attends ndo lia mbongo na ye mbongo ngo yaka après 6 mois mbongo après 6 mois wana nde mbongo na osepa na ye mais tango na moni quand même ba œuvre te na ndimi ngobila et puis ngobila lobi elima ngobila de lima mais lima ibang saka ba ye moko elima comment na mwa mbala de son métier au kokaete a omelao eliaka batu kuna na mboka na biso kuna côté na biso mai ndo mekuna elima bakosenga makambo elima de côté na kota makambo boniko elima qu'est-ce que tu as tout ça n'est pas moi to boire na piscine mais na ebi ne to ça là ote yo za so lati bien te mukolango okoma na makasi na bandi likolo malade misunga na loba sute bon ça va déjà là c'est ça patalo faire la tanta la ikata la talanga yeyo e monde ikatani au côté ferré na o éviter makambo na makambo belé conseiller na président République il fallait soutenir naïbi kozo soutenir mutuwa ngobila parce que na kanisa que effectivement ngobila ça ne l'autre très bien mais na tamolinga moko na moni na on peut sur image teto ta la image alors ndenge nazo loba bona comment on image oui parce que bana kin mutako sabinote tokoyi ko banda ko détruire ka bato bazo sabola moté ngaba lelo bato bakanisa bango te a couvrir peu maman zengele wana banzela wana epe abomisa banzela musu koto ya zipa ba mabule belé mais nandimi yo siko ngobila mais nandimi yo mais namona pesi là parce que yo nazo ndima yo ko sisango mutako kanga yo te mutako loba mabe no te mutako longolo piasa te alongola te po kolia ye yo prophète po yo ngobila na imana azaki ex-président so imana na imana yo to za imana mais nazwaki problème tant na uta mboka na ye na ke kota stade na eba ite outa mboka na uta mboka oza mwana kini te na kinwa ya mukolo nde ya bota mana mboka auta mana mboka na ya kinwa mukolo ya ba 10 ans na mboka ti fo ndima ngana ni wanga na ngate kinwa te 10 ans mboka ko 10 ans mboka na ndimi na nga ndimi na yo eta na witi na ye na ke koza seul pasteur mboka ti likamute bon papa mie papa wale sauta wewe wale sapeto kutale bon mukuna kutu mwana kini ayebite na limite mungu na limite on dit to utaira ye na bakizamina nyoso kizamina pe mboka na babenga lasi na benga lasi mboka mulukoki babila zoto ebele na papa wemba bon Léopold Mutombo na papa wemba mboka ba yemela ide ba mi ememi ape mboka persona mwana ba kisasa bazoga sima jibe foto tu la njora kinwa abota mama ba abota kofi pe kinwa wata pe kinwa bon d'autant na ye na ke vana kota vita la baité siko imana tsebi na sote papa
bazwa ngai panzi so combien buko na nga na ko ba otuka matina na la partie le loir que dans stable na imanango na zotalika la musika ba betanga na niveau na ba ite erreur mama na utimbuka sala erreur makasa akopala kota imana za avec lui donc ngambo nzoka nde so za muta koto oya koto te tile no ba imanya ba lango bila zonga makasi bale ngakuta yebi na sala enze kayem ta soma permanence. Donc voilà, et donc dans le peuple congolais, tu encourager bateau baosa musala. Quand quelqu'un fait, n'appelle na on dit mettez on a qui na vivre. Na vivre. Yo comment tu m'as lumière qui toko na moni ba. Lumière ta. Na moni ba. On est sur lumière ezali. Na kuluna ezalate. Banzonzinger nyonso ba komi contre ye. Moi qui nous me diminuer parce que du fait que lumière ezali, ba qui nous ya voiture, qui nous ya voiture. Naba coin ya ba coin de aussi la té parce que maman a fait makambu parce que la lumière est côté moyen et puis même kuluna cette vague yoto kende mais na micho to sa ville calme par rapport ne bazala na keti na poko la luketi na ndako na pese félicitations mais abima inaye mais ndumba kwende aussi la té te silipota tana a parmi bato bazare bandumba ya voiture mais tango aye ko benga nga yebsinga na ndimie ya voiture ezala ndeni ça dit que aussi moi si wana kata voiture bo sai makam na bino bo ba ba mona te bo tuke bouger ezo bouger mulili ti mutamona ndeni bakanga musicien moko chrétien nde azalaka na place moi mulili voiture ezo bouger ba policier ba oleka na voiture ezo bouger ba policier ba oleka ba voiture ezo bouger nde ba ye pou ba fokola bo musicien moko mais nous ozo salina bakanga gars zakana sur la téléphone na yebité te na sur le téléphone normal na vandi bona ko na so na mulili ba minuit na yebité ma somo sur le téléphone ni mulaka ba so ba minanga brr oh nan star kisinjo na bini papa de to monde to kanisi parce que bat maman sala makambo wana na kata mutuka ba yebisanga pena ndengwana ngabitenga na sola na libana ba yebata na binanga libanda ko na biso avant ko ministère ba kangi ba memi na pulse ça ba memi na pulse ba bengi ngati o sambelela e yakana no na koma boy ba bi ko lingate ya mona yo natali na bi o star moneno ce soir ndeni ba expliquer que yo ko ya vanda nye ba botoli téléphone na elo bakanga ki penda osala elo comme la selfie ça selfie ça selfie la butala asa filmé era pelisi sikoyo nani anga ça selfie ndeni vidéo yemba non selfie na kata masolo nde oyebinde bazarate wa mukoloti nanda oyebinde ezalate sikoyo asali elo wana papa la mama tango asali yango afilme baye omona lumière mo ebimi na bunde kare bazwi wana babote le téléphone tala baporno na kati na azolelaka téléphone na ye azolelaka téléphone ne courage yelinga na bibon so na mina bimela oyoka soni na bisika ndeko moto aina na boyebisa ye atika téléphone soda loko asa yibi téléphone ake nango c'est fini ayibika téléphone au moins yao zeraka songa libéré oui bâti na moi kaso anaka na pe merci à tout na tongo abimisie na moi premier logo na bomba ti le logo ya ngwana mais na zela ke mukola o provoquer abandaki déjà mukola o provoquer misi sango à sa génération ni teto soka image ko tanga komote na lobate asa na succès oui oui asa parmi bato kumisaka donc félicitations Rubelengo Bila en tout cas tobetele quand même là c'est une bonne chose alors merci beaucoup Tommy vraiment na souka entretien na biso plaisir à trop il y a ma prophète des nations Denis Lesipui Kisinjora leader américain pour le plaisir de Marie Hélène patronne ya MHLMB tozala na Willery on a appuyé na Bandal resto shop chez Marie Hélène MHLMB Junior Yombo ya Gisèle Zinda bon séjour à Kinshasa Jean Zoé bon séjour na ya Richard Moutombo Olivier Chacha et puis merci infiniment à Notier congolais français Tims Kabengeli voilà oyebi ke meli meloza na terrain maman na chanson sa prophète Denis Lesi que tozana Notier triple nationalité za mwana zo yemba américain azana États-Unis bisinze mbone le 20 awa mais album nonde ngape ndoke mali marina silisa fula
Merci beaucoup. Et pour la forme. Nanzondo Babanango Manatongo Tipoko. Merci professeur. Sans condition. Sans condition. Bon, merci na clôturer na yo parce que notre triple nationalité. Bon s'abonner on a dit mon Meli Melo vraiment Noël Kamaya merci na bino nzembo kei. Notre pena Meli Melo fin. Mais notre à ça dégâts. Ah bon? Eh tika. Mwana wana soya asoya mabe. il faut que tawana. Anglais lingala za américain, congolais français américain. En tout cas ça n'a l'homme de Meli Melo. Azana pina déjà. Natiki lo kombo na chaque émission en tout cas. Bon, na clôturer na yo parce que ba commandant Cousto Motema ya madame Tutu ya Cousto mère Sengande na Londres ba otalo couple ngeli quelques salutations na pour comme na suka émission message clé. Voilà pesa mbote na ngana Noël Noël Ndombasi ya Diko Ndombasi Lili Musomba ya Kaluchichi Geneve Malunga MK Saint-Aliso Wanjikoi Makoye la Pulga Mama Monganga mtoto sabala mindele donc nzamba protéger ba congolais tout pour na malade ya mabe oyo esila na ntokuta na arena na kofielo ndege za Arabia mais prophète tout na niveau na zobanga vaccin bana monaki honorable Francis Kaloma l'accès papa na kufa ki mais le grand président kuta zobanga na président président c'était à 8h président Fati azwate aza vaccin kitoko tiaka lo wana zolo kende salaka te sa zolo kende na salanga zolo kaka zolo ha ngape na obanga na invitation États-Unis te na kenda te pour na vaccin mama tika vaccin na pas salaka test na zolo et puis en tout cas merci beaucoup na batuto bolandi bisonga la sesi na ngai bozala bien allez bisous Commandant Cousto Motema et madame Tutu ya Cousto mère Sengande couple ngeli na Londres wana et puis ya Willy Pensene champion d'or de La Rochelle et les mécènes avérés merci à toi depuis Abandati Lelo aza toujours fort ya Jimmy Bella na kati ya Soudaf azalagana ya lipasa bambongo ya Jimmy Bella grand prêtre asila raté. Merci à toi Ebemanyoka ya Jimmy Bella prophète Montango comme na boss Tongi Brice Lulende oyo mutu na yelanga libanga yela libanga oyo mbuta likasa yela yo comme na boss Tangi Brice Lulendo Boss Tangi Brice Lulendo na liete mais na continue ape ko kumiseka nenga skof na coach ayo pa ya mabita kisome motema champion Caps Kapangala ya Kapangala ka somme ta bongisa pa bo somela mutu ka ya $12,000 Caps Kapangala mabita kisome na ndimiete asala famille kisombe na ndimiete famille kisombe mabita Alex après tabiso yo ton nalobi bongo yo bongo prophète yo kanze bote Kofi Ayemba wera Yemba papa wera Caps Kapangala lomba ye wana sikoyo nde ye wana dona maintenir na mwasi na ye bita kisombe la femme de quelqu'un bana 14 ans de mariage ah bon atrichate ou atrichate mabe na yo monoko yozika moko mususu trésor timalaka mpomo askandila bipo bien comme na ye na tia ona papier Patrick Tshisekedi bazolela nani bébé Patrick Tshisekedi bébé la famille présidentielle bébé butia olela binde bébé butia wapi oka musicien wana bien bébé butia mwana utepa ayemba kitoko ayemba loka ferry ayemba lokwa ye ayemba lokwa ferry nde ayemba lokwa ye ayemba lokwa ferry nde ayemba lokwa ye et puis nani vient biso nani nono wazaiko azongela animation nono animateur azongi azongi abiloko so makala mingi te merci Mayase bienvenue Makanga Veris Wemba Jessica Blessing na bienvenue Makanga la paix producteur Jackpot mano pe babia na moi montagne azana mais il faut boire trop Jackpot allo boko pété ngande kono zo ndimi mutu to mona nana Jackpot ma belle na oteti to lobi c'est le fait d'émission l'émission libanga nonga zo ndimo yanga pe ndima atata maboko ka c'est pas na ndimi awat na mabanga na ndima me ba semela ki ekara 12,000 to kapanga na to ndimi me ba misende na ndima te nikambute namona Kovo Kisopa Junior Kisopa Sylvain Chuma et puis il fait quota kelelo et puis mettre et Maki et comme belé papa nani bongi nani couronné bomi église tozongi na mabanga deuxième kill Violette Skyler Violette wapi oga yema na Kofi wa yema na Kofi ana mwana nga église ayemba bien Violette Skyler ya lela Kofi fort
père na ndenge kayem tapesa ye yem tapesa ye chance ça que l'eau nous sera sur bien aller là ko fille au bandi ko kende to yebi maman li azali te to yebi maman li azali wana muta simba ete ko kamwa te to comme na sur émission te mabange ya nanu eza nanu bien sûr la soba ya kala ba kotaka lukombo e frata mode bato so balingi papier libanga te zana kangana no miso lalo et ça o yer mo bo keti lalo zala na mutu déjà net ba dadi comme patron boss et frata mode na lobi etala so sant yineleki na teleki te wana fota biso la Jean-Paul Weli na mutu ezala le problème te keti lalo na pesi o mote anayo na pesi o mote frata mode et frata mode dadi ko mutu na biso Gauthier mascotte ya Gauthier mascotte ko dabwala yes ko la na ya tutu roba nyongo nanga na ozanda boyebi tutu roba tutu roba tutu roba ba mama rifa tutu roba marifa mukolo na kede ba kofi marifa passé Deni camarade Marifa, wa mutu na ngai bilobe ba mutu na ngai Jean-Paul Weli de London ya Kevin puis Kenaya mutu na merveille pe na wini ba uti Kenny Mumba arme lourd na Enoch neve na na limité na pesi mbote en tout cas na ça électricien la ngo ingénieur la nga zota la misa mawali la liberté Gelo mwana na ibi kura makasi na moko aza na sima ngona chauffeur na nga yaka kopesa bato koma mabanga oyebi ale apesa ke bokonza Londres na boya bokonza Londres te apesa ko momo boya za mokonza Londres na tangle na bi ya jaman mukuna za ya ceinture na nga ye ceinture na yo azali fo bwaka ye kaka tala libanga émission na makasi ya za mutu na ngati ebele na longoli mabanga na bino na pesi bote na mette tura mbomba lembatable na pesi mbote papa Konde aliloba na pesi mbote prophète Konde papa na bobo na pesi pe papa prophète okomone Dodi na pesi Dodi pe mbote mutulanga prophète Israël Konde ya wili musheli pe pesi mbote na pesi ka se koda mboka mais na olukaye bo mame milinzemba teyete aza makasi tete ndai mabo bank tete ndai mabo bank ayena wili ngana na mbongo ayela nini apesa nga 15000 mikolele plata ndo sukaka basa ba patron ayena Rolls à 2000 ayena Rolls à 2022 asomengo ezawa mutasoma mutaliboso nani Jimmy Belao aleki boyo compagnie na Jimmy Belao na bi tete Jimmy Belao sana ba chance asana avion ko comparer pourquoi tete ndela loba comparer so fait ça là tete ya bongo te ya bongo te Jimmy Belao sa patron mutatongi din niveau na Jimmy Belao ba avion tika tete ndai osunga tete ndai remplacer ba bibiki noana remplacer ba nyoso musheni basaya musheni asila raté azali au moins musheni aza neti savon mon azaneti ba kofi savon mon ici la raté na bandi sur agence Kenya Fred Bruxelles maman charmante Bofuma merci na passé Isaac Bofuma merci pour la badonyo sur merci n'a pas molibino merci beaucoup merci beaucoup prophète en tout cas c'était un grand plaisir pour moi de recevoir l'imbattable wana chef na bisof tu amboma l'imbattable tozoya arena to salawana kando abier nanga nani kando wana ya sikozui te ya kala na dadi na foule le kiss na Dani Chan ya banda avant bandadi ouais abanda bon donc comme il a fait une émission plaisir à toi ma prophète des nations merci à toi ya foule le kiss ya foule le kiss mais c'est le président responsable ba congolais na continent Asie Dani Chan chinois congolais en tout cas merci à toi Dani Chan Nixon boutique la bière de luxe la grande maçon et puis l'entreprise Sola Express de Kenny Mumba arme lourd capable sur la peine à PC mbote on a vu sur la mot na profiter na BD express ya Kenny Mumba ça peut jonga de mote ba jonga de na baye na place kanga fata pourcentage kotakati ça va mais jonga de wana ba simbi poto Paris hein oui yo to kenare na on lui ofele kuna oui ayi singa so okena pese numéro na tozo kende to ya okende yo ko fi atika ko kaka tika tura kende njura kende yo ko kumi ngana kima na poto ngana sala la club wa pichu mangaya kaseza akunat te na kosonga nasa correspondant awa te
te biso to entreprise à monene na okima te bon to komi na suka mission la mission prochaine me revient le plaisir to mama mutalombe batina mutu ba vin o ya restaurant so batina ka bouteille à monene na vin bo ese batina mutu mbongo batina bouteille à mkembe batina ta la bouteille à monene na place à bouteille au somba awa ebisona souffrir fort mikolo vin tala monene atia donc komi na suka mission la mission merci wana za pona ko sula ronde ngande makoma egizo le loya merci en tout cas nani mutulanga Nzura merci vraiment témoignage nous salinga bien merci beaucoup je veux pas que quelqu'un allo ba on ndenga mabete toi na biso l'émission na manga mususu mais témoignage à ça les salinga peu bien parce que à consoler nga. Merci, je vous retrouve dans un autre prochain numéro avec un plaisir. Merci de la nation, mon patron, Mangaya Pichou. Joyeux anniversaire à toi, la française la plus belle. Pichou Mangaya Boss Lady, la française. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Pichou Mangaya. Joyeux anniversaire. Au prochain numéro.